petit moko bisika nyonso tu aya kapene ya bato suka nango abebisaka na bato so bomoni ye mikolo wana komo kangama na bino bokangami bokangama nazoloba ba artiste comédien ebele bayebi yango c'est problématique soki mwana wana kangami na bino yeba ke suka na likambo ekobino biso to ya projet na biso ya les ambassadeurs na Rancia Poukiel, Vie de loin, nani Fille de ouf, Mimika Bongo, Aïda, et puis na projet autobuta ko beta Maribel Atoyaki. Mais petit wana bandi oyo tala biso kara neti mutu moko boye ayambi bande kone ba uti Congo, tozana to monike, tozuye to kotisi na projet. Ça biso est-ce que ça projet wana? Asuk sa projet te abebana na batu nyonso. Ngande mtu na komaga mtu akobumsela bango makambo nazoloba ba ambassadeur tout bayebi on se comprendre c'est un petit naïba raté obi même que toi on a problème excusez-moi na lobela likambo ngoto le kambala moko petit wana auto sale mais petit Zambe na moya olatike mo vandina bo santu Zinga mina mangelo Bakoye mela kayo tongo pe Zambe na moya Olatike mbo Vanzina bo santu Zinga mina mangelo Bakoye mela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika. Mafuta ya Sika. Mafuta ya Sika. auto sala émission nangola na mamoindo ke mamoindo azala na souffrance mamoindo boye ba uzwa ba numéro na ye ya téléphone akopesa alors tant bato wana ba kobenga mutu azo souffrir bando benga epana ye donc ça dit mutu wana faut passer par ye azo kongola bala a créer cop a uzwa bala après aliaka na mitu abato a tout ça l'émission na ko bilali oui soka osala na bango pomte mais biso na liste boy makambo wana ezata pourquoi sali na mama Ida parce que mama Ida c'est aza mère oyo bakola côté moko ana facilité ya kosa mama asa mama Ida erreur oyebi ngana bengi na téléphone nabi Anis ngana na vina problème nini oyo ko sala émission aboye après na ba commentaire bato ba koma koluba la di esobe boye biso to bana groupe na biso na bisengo na ba pasi yo ya ka kosani na kati o te président pardon mama Ida ndé mutalobaki alinga beta bato ya poto matolo na sala émission ndenge na po bato ya poto ba sunga ingabi mais quand même yo ndé mutu salisi erreur parce que yo eza idéologie na yo osomona ata bobeta matolo to boyite mama Ida za wana za na ba fanatique za mama Ida lelo yo so za na besoin ba aider ba ko aider mais ko créer cabale comme ça boye penda obike ndako à $20 et puis ngana suis na pese lio 2 mois nani kosunga mutu eza yango wana tika siko na kawo ya kutani nango bongo maki 17 wana mama na place ça so lela makasi ke ba longoli na projet donc voyage yes petit wana Bote bandi MDG de Mafuta ya Sika, ezali ngomino le grand homme quand la d'actualité, bande que il s'agit de l'actualité, tout le belabino mama mbozo le cas, et so omino biso to na sujet c'est que yaro lo bezali. Et to zwaka nyonso te o esenga to zwa to zwi. Alors, image wo tu ko mona to pe wo tu ko landa ezali ala di esobe et na David Mombele émission par rapport ya émission mo wa misi asalaki na mama Ida. Bato ba yebi mama Ida te mama Ida zali pe moko ya artiste comédienne. Quand de bozoka mama Ida do aza mama déjà et a bimela na groupe ya esobe ou encore il fait partie pardon il y a groupe ya ladi esobe amisi bato bele ba yebi amisi a sala ka ba émission na ye et a comment on sala ba émission moko ya kosunga ba artiste comédien misusu pe ya oyo eta mususu moi nini aye pas le bel par rapport à la réalité et non seulement ça il a rappé
et bandeko na bandenge moko boye na bandenge moko boye tout ça. Alors basala qui émission na Mama Ida. Mama Ida au fait, c'est vrai elle souffrait. C'est vrai elle souffrir. Et place à Rwanda, vie PK social ni mamango ezalaka sikoyo et sali que tant basala émission na amisi et so va se sentir lésé ou encore se sentir lésé pour se sentir visé parce que batutu ba monique azali président moko ya mabe et o asunga ba artiste na été et il paraîtrait ba longoli Mama Ida na projet mo bazaki nango fallait se pas voyager bon et ça déjà quelques semaines hein, et bino bobika congolais ndazong sa makambu et comme ko tambola ba pe ba mo lobela on na monaka ngo plus ou moins un mois passé mais na beta na ngo kara et de ça déjà moi quelques semaines et alors ndena lobaki OK to ya peka to pe sa conseil la famille. Et c'est vrai, Mama Ida a souffrir. C'est vrai, et ce bétan a yoke loko wana, c'est tout à fait normal et ça l'est passé. Parce qu'il y a un président, il y a un groupe, oh Mama Ida est vraga. Et c'est normal, il faut ça la moi déranger. Mais moi, je crois que quelque part, ils appellent qu'à leçon. Pour naïe, n'a pas leader misusu. Je crois que ça l'émission, il y a ba musicien Bakimi Michel Bakenda, il n'y a même pas 2 semaines awa tout ça l'émission on a awa donc plus ou moins 2 semaines passées likolo ya motema mabe bango ba oli mbongo mais ba travailler na bango ba futa bango bien te au fait les ndenge ya congolais ya c'est dans tous les domaines mes frères et sœurs dans des églises ba pasteur bomona raminene so botangi na bible hein? Normalement on a coûté une mission mosusu mais to sala ngo un jour na bible bandeko bas sacrificateur et bazaki il y avait des classes OK bazaki divisé na ba catégorie ba rang ba souverain sacrificateur bazalaki ba kotaka na présence nzambe et parmi ba sacrificateur ba lévite bazalaki en fait et tout sacrificateur est lévite mais tout lévite n'est pas sacrificateur ba lévite bazalaki bato nzamba pona ba basala na sacerdoce. Parmi les lévites, les chantres bazala rapé. Na Bible, les chantres bazalaka. Donc, les na lévites bazali ba chantres, les lévites bazali ba sacrificateurs, les lévites bazali un peu na division na bakat. Classe wana ya ba tribu wana ya ba levi. Nyonso. Nzamba pekisa bango basalaka. Bango faut ba se nourrir kaka na sacerdoce na mosala oyo ya église ya Nzambe ya kosela Nzambe. Ce qui veut dire même ba lévites ya ba chantres bazalaka na salaire. Badi mwe banda kokota wana babanda kokabola yango bazaka pe na bapart lelo na ba église na biso si ils prétendent servir les dieux d'Israël ou encore les dieux de la Bible lorsqu'on parle des dieux d'Israël so na fungula moi parenthèse tant bazolo ba dieux d'Israël elinga lo bate Israël o bomono bazoko beta ba palestinien non eza Israël. Et lorsqu'on parle d'Israël aujourd'hui, c'est vrai, les dieux d'Israël, il y a époque wana, tant wana, ezaki Israël wana, ou ebane ko exister. Mais Israël a l'élo, ezali Israël, il y a tribu ou encore il y a moutounion sur eux andimeli Yesu, a comme israélite selon la Bible. Ok? Aujourd'hui, ba pasteur nabiso, bazo prétendre ko servir Nzambe à Israël. Ce qui veut dire, il faut ba s'inspirer topé ba servir nzambango selon ndenge Bible ezako talisa parce que constitution ya ba chrétien ezala Bible il faut ko sala la nzambe ndenge Bible lobi to ndenge Bible zosenga. Dans vos églises vous avez des ouvriers en quelque sorte bazali ba sacrificateurs mais malheureusement bande konanga à part peut-être na mindele chez les blancs bafutaka ba ouvrier ya église même na ba américain ba noir américain tout ça bino boyebi culture mingi ya occident ezala batu mwindo oyo baza ba botami ba kolia o ba komana mo ba mentalité ya ba mindele wana tel que les noirs américains et autres généralement bango bazala moi différent na biso par rapport à observation na bango même ya loi ya l'état même ya nini Mabeza partout, oui, mais bazala vraiment ndenge morote na nous les Africains par rapport à la façon de se la makambo. Je crois, Bandeko, vous serez d'accord avec moi. Les bango au moins, ba ouvrier na ba église na bango, bazora ba salaire.
Ba anglophone pe na monaka, ba anglophone même africain, ça dépend de l'église, n'y sauté, mais ba anglophone est belé, ba fouta ba ouvrier na bango. Oui. Mais chez les Congolais bandeko, les pasteurs ne payent pas les ouvriers na ba église. Ce qui est un péché. C'est méchant et c'est mauvais. Deuxième, l'homme na kata makila na bisoto sunga ba tuté. Moutazo sale la yo. Une personne qui travaille pour toi, pour aider, ou comme moi, bazana passe pour sungaye, et ça très difficile. Il y a moi baza va payer ça, mais généralement ba sungaate. Yo ba servir, yo ba sa ila yo, mais yo sunga na ba tuté. Na ba église na biso ba église lokola net ba compassion, on a ba milliers de membres. Ba église lokola ba cité Bethel et autres. Bazana ba chantre, bazana ba travailleur, ba protocole et autres bateau bazana église wana ta mususu. Ayaka wana kombi asukoli ba toilette asali. C'est un travail. Nzamba refuta oui, mais c'est aussi un travail. Église est entreprise. Église ezali entreprise. Entreprise ezali eloko nyonso oyo ezoko fonctionner et puis en termes ya comment on dit oyo kezoko ta ba revenu to pe mbongo. Eza entreprise. Du coup, mbongo tango ezokota, il faut ko sunga batu. Na ba église eza na ngwa ba mike ota mususu kumna ko futa ça les a problème, ça peut se comprendre. Mais ba église net ba wana ba mbongo kotaka ebele, ils ont assez d'argent ya ko sunga bato bazana même ba na passi. Malheureusement, ils ne le font pas. Ba collaborateurs ebele ya ba pasteur ba nio kwa maka. Ba yembi ebele na ba église. Oka beta kaline 11 août akasoki koteni na kinda ko sambela na limete. Akobeta 3 heures d'ité à makolo bandeko okindo kité. Et pourtant, azana droit ba pesa une fils kata transport na mbongo ya mai pour na service oazo sala. Mais malheureusement ba pasteur ba sala en hôtel. Hein? Donc en fait mon thème mabe moko oyo Congolais à la ranango et bah africain belé généralement donc forme moi ya sorcellerie. Et du coup, bah, tu vas prétendre que servir, que l'inganzambe, que servir nzambe, c'est compliqué. Pendant que vous avez converti, il y a un moment où l'église va serrer problème, c'est parce que les gens ont un problème à conversion. Un problème à conversion. Et là, quand on a sikoyo, et kota partout, même cadre, PDG, compagnie et autres, travailleurs, na ba nyoro la bango ouais. Ou comme tout ça, fouti travailleurs, il y a eu bambon, on ça va travailler à Kangi. Ou encore à kati alongoli ba 30% ou encore ba 40%, mais yé azamu konti azo zo mbongo tam sous solaire fois 3 fois 4 fois 5 fois 10. Mais oh ya mike abana bato na kati yango. Bana bato basi ko sakanela, ko la bana bato. Ka po ni po travailler pa na yo. Bato mindu to zala mitema mabe moko yango bomoni botika na mino lo bage mindele ba mabe. La famille, bonne numéro ngai. Mindele bazamite ma madame. Ba diriger un monde ba melarma kila c'est vrai. Likolo ba intérêt na bango égoïsme na ba science to pe ba secte na bango ba côté ba occultisme ko sala bat mabe. Ndenge ba lukara ko mema ba problème na Afrique tout ça pour bango ba bénéficier oui. Mais les bana baza ebelete hein. Ils ont quelques individus de basala ba mambona. Mais les blancs en général, mes frères et sœurs, nyon sauté, mais en général, bazamite ma malam ko le kabiso africain. Mundela nyola moningate. Déjà, mundela observera loi, mobeko ya l'état. Or, ba loi bo mona mibeko bo mona ya l'état na ezaka inspiré ou encore bazo yango na Bible. Tant bat bakenda na cour pénal ko samba, bat ba jirara likolo ya Bible. Parce que la Bible est la vérité. La Bible est la parole de Dieu. Si on a la Bible, na base ya Bible, basala mobeko o bomona constitution ya mokili. Ba constitution bomona lelo kani mo comment changer pour nani parce que moto akoti na kindoki na soloka na mabe alinya écarter nzambe. Na vie na ye, ya bomoni ba mambo belé na ba poto ezo changer mais sinon, c'était vraiment 100% ou encore 90% ya ba mambo za na ba constitution ba zwa yango na Bible. Si komundela observera loi mabe eza nango partout oui mais ayebi que loko oyo loi epekisi l'état pekisi loko ona ko sala te loko oyo so bazungi za infraction donc pour asalisa mutu musala il faut afutaye
donc akoki koluka kosala manslaughter te po ayebi ke non eza mabe mususu pata so bakokanga ye te mais ayebi ke non eza mabe. Les blancs fonctionnent comme ça mais malheureusement biso baafricain te bango mo président wana tande bangindaka banjongjing de gauche à droite bambongo bazoya bapoto bazozonga mais batravailleur na bango basouffrir baomona pasi amisi asali mabe moko te mama naza na souffrance asalisi émission bato bakozala bezo kosunga ye basunga ye sikoyo eso bakoya kosilika epuis koya kosala émission neti po abimisa neti amisi ke mabe aza mabe to pa asali mabe non asime changer. C'est ça l'Africain. Congolais, bazalaka asali mabe, balobeli yango na place aluka peut-être changer. Non non non, il y a que se défendre et puis à côté rando et comme ya koyina parce que loko des gens de salibwe et même rando. Yena misi o kaka e koma ya bongo bongo ou encore baloba na sauter ba yoka na raté et pourtant les loko fallait été yaé. C'est vrai tout ça bato ko déranger pour mokili mbaba yoki mokili mbaba moni mais il faut été ya bande konanga to ba ko sunga bato pona ko chité hein. To sunga bato na mokili ya bato oyo Bible lobi oyo okosala yango mpe ozongela yo tozala na motema wana ata ba million ata ba milliard te mais après non assister ou encore à soutenir les gens na moi mike oyo tozwaka surtout à travailler kapona yo mama papa koza motema mabe bongo te nzamba linga ndenge wana te nzamba linga bongo te mutu pa ata asala epa na yo te mais les fois ozomone na pasi so oza nango sunga ye nzamba opambola yo. C'est ça. Ba dirigeant ya mboka ya on bomoni Congo ezo bonga te likolo ba makambo yo. Pona nini? Parce que bato baza sansa obongisa Congo. O bana ba poste bazana ka pona bango na ba famille na bango. Peuple etali ete bandeko bota mambo ba dega bambula ezo sala. Ta ba dega bambula ezo sala. Nana mwana amongo anola tsanga ko beta piano. Soka bambula ne bandi autosela nga sous voice récemment ba matali likolo batol. Parce que ma ezo kota ma ndako ezo tonda ayibisinga ba mbula oyo uta koleka un mois passé sala ba dégâts ba voisin na bango ba kufaki une famille de 7 personnes ba mati likolo ya batol sikoyo ba kangaki ndako a partir à libanda na ba butu ande balalaki ba chevron elembi ba koyi na sebu bazinde na kati ndako e ma ezaki kotonda mo ba bimezaki te porte ezaki okangama e salemi na nando na babe ngoni nando na nini na Kingabwa famille mon baba kufi bacholi famille soki ya 7 ya 8 personnes wana nyoso pona nini motema mabe ya bakambi mboko bakobongisa mbongo ezali mbongo wapo bima na baposhi na bango te mais motema mabe kaka yende ka anda zwa ba misusu ba batu te to changer surtout lingi Afrique avancée surtout lingi Afrique bonga Congo particulièrement faut to changer. C'est ça. Et abonnez-vous massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Likez, commentez, partagez. Et bonnes choses tout le monde. Merci, au revoir. Bye. Petit moko bisika nyo surtout aya kapene ya bato sukanango abebisaka na bato so bomoni ye mikolo wana komo kangama na bino bokangami bokangama nazoloba ba artiste comédien ebele bayebi yango c'est problématique soki mwana wana kangami na bino yeba ke sukanango likambo ekobino biso to ya projet na biso ya les ambassadeurs na Rancia Poukiel, Vue de loin, nani fille de ouf, Mimika Bongo, Aïda, et puis na projet autobuta ko beta Maribel Atoyaki. Mais petit wana bandi oyo tala biso kara neti mutu moko boye ayambi bande kone ba uti Congo, tozana to monike, tozuye to kotisi na projet. Ça biso est-ce que ça projet wana? Asuk ça projet te abebana na batu nyonso. Ngande mtu na komaga mtu akobungisela bango makambo nazoloba ba ambassadeur tout bayebi on se comprend c'est un petit naïba raté obi même que toi on a problème excusez-moi na lobela likambo ngoto le kambala moko petit wana auto sale mais petit auto sale émission nangola na mamoito que Mamoindo aza na souffrance, Mamoindo boye bakozwa ba numéro na ye ya téléphone akopesa. Alors tant bato wana bakobenga mutu azo souffrir, bando benga epa na ye. Donc ça dit mutu wana faut passer par ye. Azo kongola bala a créer cop. Akozwa bala après aliaka na mitu ya bato. Auto ça l'émission na ko bilali. Oui, soka osala na bango pomte, mais biso na liste boy makambo wana ezata.
Pourquoi ça dit na maman Ida? Parce que maman Ida c'est asa mère oyo bakola côté moko. Ana facilité ya ukosa maman asa sa maman Ida erreur. Oyebi ngana bengi na téléphone. Nabi Anis. Ngana na vena. Problème nini oyo ko sala émission aboye après na ba commentaire bato ba koma koloba la di esobe boye la di esobe boye biso tant to bana groupe na biso na bisengo na ba pasi yo ya ka kosani na Olingo. O te président pardon mama Ida ndenge mutu alobaki alinga beta bato ya poto matolo na sala émission ndenge wana po bato ya poto ba sunga ingabi mais quand même yo nde mutu salisi erreur parce que yo eza idéologie na yo ozomona ata bobeta matolo to boyite mama Ida za wana za na ba fanatique za mama Ida lelo yo so za na besoin ba aider ba ko aider mais ko créer cabale comme ça boye penda obike ndako à $20 et puis ngana suis na pese lio 2 mois nani kosunga mutu eza yango wana tika siko na kao ya kutani nango bongo maki 17 wana mama na place ça soli la makasi ke ba longoli na projet donc voyage yes petit wana Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina mangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina mangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.